ngana kana Michael Jackson. C'est normal faut bofinga ngapo na zana succès ko le kabino. Mutu tout a robeta nzembo na biso na mboko na porter plainte na osamba na tribunal. Là Jésus de nuance, il est partout à la désordre. Ma station a été bétaillée, mon intam foutima, malgré tout que l'autre est là, qui n'est pas maramba fait les simbité. Depuis chez Takenda, si le lot non a loba, le lot ce qu'on a en Angola, au Timaora, fona loba. Charlie, c'est un fort rien, moutoumon, ya pamba, m'ta pas si Charlie. Ando va na bandel na bisengo, kuna ataka alibaya, mpesi sans kwanzo kaiti, na sapo maya makelele. Neti mwana ana na ebi ete to pesa ke chance vocale mo merci na ebi be na ete na zape niveau na ete merci na bino Elvis Fulama force tranquille depuis mama banzembo e bande muta na nzembo mama la clip pe akatisha na e adiku $15,000 monte na ebi sa bino ni no krega moko lekibino yeyo yeyo mutu bena rozwa makambo peki Jonker monde ate yo po nazo beta sete Botard na batutu Didier Chombo Petit Jésus en derrière na nenga Afrique c'est Botard na Berado Prince des Amunda likofa ngombe papa Priscilla Botard na dada Botard na Chiquito Bango Botard na Elvis Fulama force tranquille mutaza na nzembo besoin na clip na pesi mbote na Ritinze les places à Ali Makaouz laskoni munza ndirak de grec héritier mobiala na nenga Turquie Dabanda ba plein muta fongola signé un clan sikopo lelo ba star ba utaka Congo ba robeta a eza faire gola yaza molakisi lelo to fongoli campo de azate te qualité clip bo Jésus de Niens mukolo ba clip mukolo qualité mukolo image yaza na mututé depuis papa wemba kufa mtatika na charge ya musique wana faire gola zo bimisa ba force na ye moko azula rabimisi na poche na ye était que millionnaire a été là pour nous favoriser mutu moko bembe tellement mukileza na ngona monde ingratitude bon to ebité yena nzambe na ye Charlie na yo otala yo oyemba wapi okendaka tona betaka mbunda stratégie nini oya kozana nango omonte bino botambola na ki ingratitude condamnable bokanisa ke peki Jonker akoya akofinga batu banini na ebike bo dimnenga na degré tout mais style gizengi. Merci na dada ngwabana Chiquito Bango le monument de Paris Sarabi la grande dame aussi qui a la wabi un grand frère propre ya parler yem de robeta histoire à Peki Jonker mutazara na makambo ezala ka bongo pour succès ke na bongo yango no monique to lobe to lobate po batebele ba ko mozwa makambo na sima na biso na nenga congolais jouana ba mota to héritier voama kaskito neto motopamba Weston Chivundu mboka oyo koma na ngose ba fana mwa bar moko boye wifi la ofele bateli bango pêche na fufu bakomi okena bakomba batu okende boye Peki Jonker kisa seza blende po makambo ba orchestre belé kufa na kin to tika na orchestre moko polémique ezo sala ga baye babatu mususu yango no moni Jésus de Niens abendaki biso matoyi na minito ata mutalobi na ondenge nini bo répondre bango te mukili koza te ke so mutamemi au place moko lobi wana okende place mutamema kio ok lo babilo moko boye eza bien te esalinga bien makasi tara Jésus de Niens lelo oke na makambo ba ebola po ba ebola neza ba maladie mais ça trop risquant neti bana na bakina na ngoke tala bo kunzardo animateur mutaliboma kunzardo mutaliboma muto sala biete kelito ebiete venef to beta la soirée lipanda po nika bo nika yemza zo aka po la ba lipanda na nenga kisasa. Donc réponse à Peki Jonker sali plaisir na Elvis Fulama voilà bi clip ezoya bakatelanga bandule na ba province na bakilamba kiage ta Peki Jonker ya na yeko mone Peki Jonker yemtaza na charge to boya polémique po to remarquer que polémique ba te belé bazozo mabanga na sima na biso batu lelo biso to kenda otala nde ba leader oyo petit moko bo ya ki bo kenda bo selo moto ebi otenda na yo otala biso tout olandara mutu moko Jésus de Niens o asara intérim ba voix nyonso ya na kisasa ebité parfois mo konza pela ke mo voiture ayene na Angola ba présenter na Atlantico parfois mutu makasi
On a fait rigoler, Jésus de Nias. Il aime ta salle, il a ni Katanon musique, Nicolas Katanon tape, qui joker yaka. T'as beaucoup de courage héritier Watanabe, yo tikalaka Gogan. Yozara Gogan, o tikalaka Gogan. Ultima hora, ingénieur Nabiso bravo, yo yebi, ingénieur bravo, ultima hora, site bilenge vandaka. Ngamgo Blaise Quinter, Fédération de l'animation congolaise, les créateurs, n'a confirmé yango. Momoni loge kanga kimboka, batuni Luanda tombé. Tombé pourquoi? Il a sika mikolo liango na moi respect. Olinga gagolia, ya golia. Olela bilia liako, ya golo boga mo pepe vous. Liango na moi respect liango. Allez vimbi sanzoto na moi respect liango na moi respect. Ultima hora, ingénieur bravo. Azo sala na moi respect, mama liango. Tukuniata bangolo la kayasa, tukuliango na moi respect liango. Na ba news les padres. Ngolanda bloga les padres, obandula sika utobet na Luanda. Kaka awa na ultima hora. Et pas mon société bilingue vendre awa. Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans notre site Angola Ultima TV à site moro ya Gaillard. Site moro ya nene ya munene koleka donc ya munene koleka Luanda ya munene koleka monde donc nabi ki boze belé bozo na ngala manda ko ça dépend na héros beaucoup tani na chaîne bisu ya Angola Ultima TV précisément na Camus certes avec Spezia 5 donc je vous aime tellement beaucoup. 100% fait rigole comme tout ça qui 100% Fali. Pourquoi comme tout ça à 100% hérité Watanabe cette fois-ci tu es à 100% fait rigole donc 100% fait rigole avec Peggy Jonker. Bah donc c'est Peggy Jonker à dans naza moko ya bureau ya fait rigole awa na kati ya Luanda. Avant donc on Peggy Jonker là j'ai salué les boss Doudou Mabidi, les commandants de bord et la voie maritime donc les boss ya moi donc là je vous salue ici que vous saluez aussi Paulo dos Santos les guerriers. Pourquoi pas saluer full boss Aldi son papa na Samira. Je salue aussi Edine Zing, JM Omonombe, artiste et manager. Donc je vous salue. Pourquoi pas na saluer Yves Sam, na saluer aussi Noël Evi, c'est pourquoi pas na saluer Fatima Kaponda Black Light. Pourquoi pas na saluer Tony Chako donc Michel. Na Angola Ultima TV. Ndé na lobaki tozo yambela bino Peggy Jonker attend na muto ala faire rigola. Pourquoi bah artiste n'aime de la groupe na bango panzana. Tout le monde qui là na héritier Watanabe et puis batbo panzana. Tout le monde peut se faire rigola pacha à longwe na muto abeta ka guitare. Pourquoi pas tozali awa. Donc il y a rien à parler, il y a rien à dire. Donc je vais jouer on a là ba bisous. Bâtard de l'école parce que ngande loboko et semblanga vraiment bien Peggy Jonker Bâtard. Le debout. Ouais, Bâtard de grande dame journaliste depuis valable. Monte na ebisa binoni na créera moko l'équipe bino yeyo mutu vena rozwa makambo Peggy Jonker monde atie yo po nazo beta c'était Bâtard na batutu Didier Chombo Petit Jésus en direct na nenga Afrique du Sud Bâtard na bera do prince des Amunda likofa ngombe papa Priscilla Bâtard na dada Bâtard na Chikito Bango Bâtard na Elvis Fulama force tranquille mutaza na nzembo besoin na clip ouais nazaka na ye moro na ebisa binonine nazaka na moi sa oncle nanga chroniqueuse de plus valable à l'équipe bango mobile nazaka na mikili 50 ans en Europe azoke ne poto yango azosalaka mo makambo na ye po makambesila omonte bino botambola na ki incapacité condamnable pour penser que Peggy Jonker akoya akofinga batu banini na ebiki bo dimnenga na degré tout mais un style gizengi depuis chez Takenda ti lelo non na loba te lelo ce qu'on a na Angola Ultima ora fona loba oui na Angola Ultima po loba na ebiki ko loba na otiki lota o loba vraiment yebisa biso d'abord ba santé orchestre parce que so to monio to mona leader mouvement ezokendeng ouais mouvement à l'aise toza toujours na studio ni kaboronika Jésus de Nias ça toujours na studio quoi ndeka to expliquer bino to toujours na studio mouvement ezokenda à l'aise ba rep na kisasa à l'aise maramta à l'aise bena o biso tout olandara mutu moko Jésus de Nias o asaka intérim ba voix nyonso ya na kisasa ouais. Ouais, besoin d'un concert rebelle bobeta le 29 bobeta na soirée Lipanda. Ouais, le 29 bobeta la soirée Lipanda po nika bonika yemza zo ara po la ba Lipanda na nenga kisasa. Les 5 musiciens bobeta ba makambo na nenga kini bino mo bozomona ba musiciens ba stable OK saison voyager trop.
na minute oyo mpena toboyi polémique tolinga su kofinga te toboya polémique mpo toyoremarke ke polémique bato ebele bazozwa mabanga na nsima na biso akoya neti alobi eloko motango boolanda ye mbamo mokili comprendre ye Ferregola na ayembi na asali campagne ya Ebola esali bino comment parce que tozomona ma santé ba mission tout basala racine na bango ya pe ta au moins pe le Ferregola pour ça la campagne ya Ebola yo sala comment parce que tout monde ba yebela ka Ferregola na ndenge mabe un artiste moko qui para makambo te ba tchaka pe na kate na mambo etali ya population l'autant Ferregola donc na mambo Ebola esali comment esalinga bien makasi tara Jésus de Nias les lois qui na maramba ba Ebola po ba Ebola neza ba maladie mais ça trop risquant et ara mabe so za prudate mutakendaka comprendre clip passif to bi mana marque house c'est tant que ndenge eleki na kasi na ndenge eleki li tournage wana qualité ya clip ya image au monde en comment te qualité clip bo Jésus de Nias mukolo ba clip mukolo qualité mukolo image ça va pena image ça va clip wana maman na clip azobeta wa nazobeta pena c'était pena na clip wana po talaka nika bonika bino mo bomonaki zadi le teta clip wana tika lo sala mate omonte ke bana basi bakende na banzela mo ba yo comprendre ke na ke muto ke ba se makama mabeso ya pokala to te kisasa nezo bukana bomona ngote DJ to baba na ko tambola ana Angola zaki na position te lelo nika boronika zuya ke kisasa akoti na nenga jack set makamezo fongwa malembe na pesi mbote na ritsinze le place ali makauz las connait munza ndiga de grec héritier mubiala na nenga tirki Takeshi Kurasa au dernier fils wana bébé Peggy Jonker un soldat négligé c'est à cause d'Angola quoi. Voilà donc réponse à Peggy Jonker sali plaisir na Elvis Tifulama. Voilà bi clip ezoya marambo ezoya donc na Angola autrement boza la brancher parce que ya biso et les karaba avec espèce de sang exclusivité makamna so les kaawa. Peggy Jonker on doit qui décision dobi ke oloba esouté. Ou les questions dans médias té au kolobate mais tout monyo lelo na Angola autrement à TV tout ça na yo. Depuis Ferregola kenda silence na yo eza dire quoi? Est-ce que ben jiro bato bazolo banayo ba qualification bazolo comme ko soit yo au lembi ou soit comment? Te mutazara na makambo ezalaka bongo po succès kendaka bongo yango no monique tolobe to kolobate po batebele ba komozwa makambo na sima na biso sikonga nazalaka na Ferregola Jésus de Nias yem tasala pena kende ni katano musique Nicolas katano tape ki joker yaka sikona koloba nini na koloba nini po mboka oyo ekoma nango se bafana mwa bar moko boye wifi la ofele bateli bango pêche na fufu bakomi okenda bakomba batu okende boye Peggy Jonker bon to ko remarquer que polémique ezo sala ke bayeba batu mususu yango no moni Jésus de Nias abendaki biso matoyi na minito ata mutalobi na ndenge nini bo répondre bango te so moni ke mutu wana ko sola n'était bloqué na téléphone tout ça toujours na idéologie boss. Ouais. Dernier concert ya Ferregola na Angola to monaki Masasi beta maki. Bato babundaki babitumbezaki to est-ce que état que bureau na simana bolimbo yeba kite ko yeba makamone uteli wapi te wala za Jésus de Nias yé partout à désordre Masasi wana tie betaki mona intam futima malgré tout que l'autre là que nena maramba ofele simbite pour l'autre là que nena maramba ofele simbite to la risere faire aza faire lelo bato bazo loba na ba Angola oyo bayebi ba position batuti bato bazo ganga par-ci par-là onga yi producteur onga yi boye ce to ebito expliquer bino degré ba concert musu Ferregola beta na bamboka oyo muto bino bobenga ka producteur Ferregola zo bimisa ba force na ye moko azula rabimisi na poche na ye était que millionnaire a tel art na ye pour na to favoriser mutu moko boembe tellement mukileza na ngona monde ingratitude bon to ebite ye na nzambe na ye. Mais au moins tende to komo refese bango lelo komi tuka manzombi ya ndeka ye mo Jésus de Nias alobeke mukili tourna to au moins lelo komi tuka manzombi e komi tuka manzombi merci pena na muto oyo sala makambo bon po na minute za suna ba niveau ba Michael Jackson mais au moins tende to komo refese bango lelo komi tuka manzombi ya ndeka ye mo Jésus de Nias alobeke mukili tourna to au moins lelo komi tuka manzombi e komi tuka manzombi merci pena na muto oyo sala makambo bon po na minute za suna ba niveau ba Michael Jackson to comme na ba niveau mo ya ba orchestre mike en Angola fréquence star exact oyo producteur ozo kabila bato ba 10000 kwanza ba 5000 kwanza muto okendeka ba futi transport asoma hamburger mbonge sili ba contrat ni na ngopo na moni pe ministère mo te na Angola ya makasa za awa ba ministère tu ba yemba ba biloko ba na Angola tisiko na ndima mututi
au monte babilo kamate ko fele place memi bango bozozanga na bato ba kabela bino bambongo bozozanga na banda kwa kolala bozaka makele so boyena ba mo be fongoli téléphone otie wifi ba peso bilo olia okomna kwa mo be tala peki joker boy tala boy ngana kana Michael Jackson c'est normal faut bofinga ngapona za na succès ko le kabino faire rigolo na Katangola tout le monde qui prépare tozo kende parce que to comme la po bino bolingara parce que c'est émission vérité rien que la vérité to masquer sous vérité parce que c'est époque ya vérité tozo zonga kala mama faire rigolo parce que on est ningisa ki Angola tout le monde qui monde entier batala qui les kamba faire rigoler les cas qui jusqu'à présent tozo on a vérité mon côté oyo elobami na bureau ya fait rigola ou soit bat musu baba ki ba na ba vérité ba loba vérité mais ce que le Peggy Jonker a lobby to ba que non vérité ngweza boy réellement na nyo surtout les qui à propos ya fait rigola na passage na Katangola problème yango ezalaki nde ni na Paulo Tudilo bon nga na yebi ete na reconnaître ete na yebi penate bon nga na reconnaître ka mutu moko bando ya mpanza fere ayaka koleleza neti nga na zwi cop na ye na yo pa chroniqueuse internationale etake momia oncle nanga nde ni ta na zwi cop mobe sikona ba capacité ba lar yo zano la ba lar te nazo couvrir ka ingénieur pour vous ndenge zala kaka nazo couvrir ingénieur pour vous na tie ba lar na ngai tokende na suka nango yo bimenga na sani na obwakisa yo na okipe ote yango Monique na minute na robeta pena c'était merci Selema Nzombi Adolphe Mute Bachila mui na babengana batutu na zamba yo tikala tozana polémique te tofinga te toende ko sola nde vérité tozana ba problème te na batu mususu o lelo batu bazotanga bakomola bango tozana ni problème na bango tozana ni problème na bango po bate bele ba moyeba na sima na biso monte petit faire Peggy Jonker na na ngalaise na l'aise basket à Sanoti à Samba Silvet à Babaher na l'aise t-shirt à discours na l'aise Peggy Jonker pour comprendre nazara toujours na masque toujours masque de VS ce là tu masque za mabe makasi ce que Peggy Jonker me meli bon la ndenga masque ils ont ba connecter mususa ba salité bon au moni na musala d'abord non basala na musala kolinga to olinga mbongo trop pour Angola otima ora pour le comme aboye to zwa kitana ba bravo to kenda ba place musu bo kese miso pa Alex Fumusi kuna na viana la ka transport ezate maman on sur l'ingénieur bravo e bango na marsa nga Carlos Kabala la ka transport ezate mais tellement na linga yi musala po musala yango mte bimsa kwanza yango mte sala ke na kocha stable na kocha lelo na bando kende boulot boire robenga ta na kei boulot na sisi boulot na ko moluka nde na zonga yango na opesa bino ka conseil bozwa ta malembe bolinga te boyeba na mbamo pesa na bato musu bazolo baba komba bat na mboko otabwe batongo ba yebi ata bango te batika ta ko sola te ba Peggy Jonker alobisaka mokonzi ko fongola téléphone te mokonzi ndenge nini na musika mike base maboko banki salaga ndenge salaga toujours ba soda ba mpanzi na yo na nenga congolais jouana ba mboto to Riche Voama Kaskito Neto Motopamba Weston Chivundu babi wana za parler marqué tout bato bato na polémique au monte que non ça ba interview na zo solara vienanga pourtant on a bandanga na vienanga belé ba ala te mais na pesi bino chance bo kendeka ko loba nde bo message ko loba pona banzala na ba pasi. Voilà donc Peggy Jonker tozo continuer mission c'est génétre do babota la kanga ba minutes ponga ni zo démarrer boye tozo ki dango bongo li kamiezo le kalelo na kati ba orchestre to moni ko na la team wata bato ba panzani pona yo pesa no avino parce que ba panzani ba ngomo côté ba panzani na ba bureau ba panzani na bato ba gérer na bato ba beta ka ba drôle na bato ba sala ka malgré tout musu ba sengi ba pardon mais tout ça na ba éclaircissement te pesa no avino yo par rapport ya groupe héritier Watanabe et puis tokozonga na kati ya makamba faire. T'as beaucoup de courage héritier Watanabe yo tikalaka gogan. Yo zaka gogan o tikalaka gogan. Ezana batu mususu bo yo za mutambunda. Ese mutambunda déjà yemba. Omoni ke mwana mai a favoriser makambo na ye amemi makambo na bandenge moko boye tellement ki mutema mabe bozaki na Angola bo suite. Charlie Mpaka ye pas za bureau. Tellement ki mutema mabe o bazaki na Angola ba suite. Bakoma ko souffrir awa bakoma miyibi ericha yo kelie ma wabengi kisasa ya nzoka nde ozoviye mwana mai ndenga kendaka na makambo na ye bon taneti mutali boma na soki Charlie soki nani Charlie nana yo otala yo oyemba wapi okendaka tona betaka mbunda stratégie nini o ya kozala nango stratégie nini ozaka nango stratégie nini o ye Charlie akozala nango Charlie c'est un fort ya mutu mombo ya pamba mtapasi Charlie ando vana bandel na bisengo kuna ataka libaya mpesi sans kwanzo kaiti na sapo maya makelele lelo wata jua tio wana olingo sa rébellion
mais ye bongo ke wata aza wata akotika la wata po batu lelo biso tokenda otala nde ba leader oyo petit moko bo yaki bokenda boselo moto yebi ote nana yo otala nana yo otala Charlie kutokenda tona kenda obeta mbunda Adolphe Dominguez amema batu na poto yo kenda te po yebi no kobeta mbunda bien te lelo Richard Zio po bando souffrir na Angola kokenda osenga biloko duko yo mazona ke prison teki biloko landako oteki ba pantalon obande ko souffrir ko la par-ci par-là la bakatamba Charlie nana ngoko yoka yo osala nini na muziki et Richard na ba art toyoka ba yelelo ekomi nango etoile mutu bakanga ngo te toyoka ba beme Richard ba disque zo cartonné neti banana ba keina nango etala bo Kunzardo animateur mutaliboma Kunzardo mutaliboma mutu esala abiete ekeli to ebiete azaki mona moto zoki netika to sala embe to kopona ke bano mato okepe Richard ba peso chance ke mikilo ekeli nana ngwa yebio nana ngwa yebio Erkeli so Erkeli mutayebi wazate ça cimetière ba musicien réquité makambo Simba. Voilà donc toujours qui est donc dans chaque orchestre toke peut pas Fabregas na Villa Nova ba to ba longwe pour na Fabregas parce que zo keneti et pas faire rigolo mais toujours que non na baninga na Villa Nova. Bon neti bana na ba Fabrice bena na yebi bena bango te bon beaucoup de chance Fabrice aza Fabrice biso to pesa ba chance Fabrice aza Fabrice. On a un problème na Fabregas? Te nana problème na Fabregas te. Pour Fabrice asola na boss na ngai. Nana problème na Fabregas te beaucoup de chance mais o ba longwe mitali bango ba kena makambo na bango Fabrice otika Fabrice. Ouais. Pendant la carte mouvement la biso na faire rigolo Gianni Pacha. Batumsu ba reconnaître était ba reconnaître ba yebi. Rappeler bato ba yebi Gianni Pacha. Ça li combien de temps dans groupe na biso? Bon neti mwana na bena na yebi ete. Na yebi ete. Mais alongwe pas faire rigolo là. Azaki na orchestre to zwa ki to linge to sala ndeka to sala bato monso. Azaki vocal ni pour bato ba yebi ete. Bon na rotanga pe vocal na ete po na da niveau na ete. Na da niveau na ete tellement ba entroupement ya Angola. Beta Sentena Gianni Pacha balongwe bazar na kata Angola. Il y a un vieux bon na yebi pe na comme madame Tabingsi bango ba na studio déjà. T'es pas de problème. Neti bana na rotanga komola monte po na yebi bango te. Ngaza ka mpanza mokonzi. Neti mwana na yebi ete to pesa ke chance vocalement merci. Na yebi pe na ete. Na zape niveau na ete. Obeta ana Angola obeta ni pe mutu tout obeta nzembo na biso na mboko na porter plainte na osamba na tribunal. Yema banzembo na batu bayoka yo izateke oyo luka mongo na komba nika bokonika po yemo via benda biso bato yo ba peta faire ba finga ka batu mbeta lelo peki jokenda zo sola nazotalisa ka batu na mukili to zaka na kijalute neti mwana ana o tangi kombone soka longwe bon na yebite bon na yebi bena makambo na ete bon na yebite bon na yebite parfois mo konza pela ke mo voiture ayene na Angola ba présenter na Atlantico parfois mutu makasi. Ouais. Voilà, bi kosana kokufa ba to balinga kayo makambo eleki na kati Angola awa to zonga parce que c'est l'Angola ndeska biso to vanda ka so to bitama sola kin biso na to evoluera awa par rapport à makambo so eleki na Angola bo mona ki bilongi bato ba o bo moni wa chio musapi o ala kisio est-ce que était bino nini bino ba bureau faire rigola tant bozo vanda parce que bo sala pe ba réunion parfois en clos caméraman azara raté mais ne bo sola rentre bino makambo bo moni réalité eleki na nyoso to legata musique etambola bon mais na kati sa conscience na bino quand même était bino nini. Bon na mukili ko za te que so muta memi au place moro lobi wana okende place muta mema kio OK lo babilo moro boye et ça bien te comprendre Peggy Jonker pour lelo akoma Peggy Jonker boye na zo karata pour ça na ba époque ba vena biso bazobozi ba lekaki lelo comme époque ba Peggy Jonker quoi pas boye bité makamuni Peggy Jonker asola na Jésus de Nias merci na dada ngwabana Chikito bango le monument de Paris Sarabi la grande dame aussi qui a la wabi un grand frère propre à parler yem de robeta histoire à Peggy Jonker pour na mboko mdana histoire à Peggy Jonker azate mais ba aussi qui a la bango de ba robeta histoire à Peggy Jonker pour ebi Peggy Jonker tant la ina couper azobeta babale la bandenga babala bala yem de rosola lelo batu bomo lo bakamba kamba batu nazwaka temps pour lelo na koma o nazabwe nazwaka temps makasi bakatelanga bandule na ba province na ba kilamba kiage ta Peggy Jonker yaka na yeko mone Peggy Jonker yem taza na charge yango no moni ke lelo Peggy Jonker akokaka to okende place mo te po anini ki jaloux kota makasi na ndenga mukili nazobetaka cete na batutu bolinga ngai merci na bino Elvis Fula ma force tranquille depuis ma banzembo ebande mutaye na nzembo mama na clip
pe akatisha na ye adiku 15 000 dollars Elvis Fulama force tranquille place wali pe na mbota trop au moins Elvis Fulama kosana ko kufa 14 jours libanda crampe petit alors sala maté 4 millions 500 Elvis Fulama patron de Yohana patron faut avoir la makambo. Voilà. Ça te fait comment ce bateau traiter faire rigoler comme musicien moro national qui fait rigoler à l'international qui est à l'Angola bat baie biété à Kenya bat baie biété aza musicien moro boé donc musicien moro ya mboka et ça la roni ntamba tumsu ba lo babongo yo tango vanda nationalité abeti ba featuring ah wana ba Yanika Fomé na ba Ari Yanika Fomé maman na chanteur na ndenga mboko Angola featuring wana déjà nzela nzele kitoko donc voilà moi si on a Ari maman na grand chanteuse na ndenga mboko oyo seconde ni bayebi faire gola tela Angola pour tout banze mo ba faire better la babara ba Angola par-ci par là et ça que faire gola faire international maman na chanteur on comprend makambo belé premier clip à Mouté Adolphe Chilamouine salama bien on dem de luki makambo Adolphe Chilamouine Mouté ba yango de sali yango de luki makamna kati Angola to comme na ndeto comme le likola clip wana pe likolo ya contrat na e na Adolphe lelo batu musuba omo kosa ke o bango batu ba mema Jésus de Nias kota Adolphe Mouté Chilamouine pona nini so afa na bar na tellement wifi le ali apesi batu pêche na fufu balie bango lo ba n'importe quoi mais moi na mai courage kolinga to kenda na basima bato okopone tongo zo loba ba mabe mo be fotala wananu ke ndeni feka kotsa mone na poche pona beta concert pona zaki na mongo te alinga ika okoma lelo ndengo komana mais mutu alinga ika okoma lelo ndengo komana ka yo komo kota ki jalousie. Mais so balobi ke faire rigoler on yate sumboka ote par rapport bat musu baloba ke no faire rigoler na maramba sali na Angola oko aza effacer libela roya kalisusu te tozo yo karo ro nyata ka isusu ni kaboronika mutabanda ba plein mutafongola signer clan sikopo lelo ba sar ba utaka Congo ba robeta eza faire rigoler yaza molakisi lelo to fongoli campo de Aza terrain Aza eza faire rigoler totika ba makele wenze to beta nde musique to yemba to saba clip à danger totika ba makele mobo ya basalite pour na minute o tinde to zana mutaleki ni kaboronika azate yango na yebisi bino ke to lingi polémique te pour na simba ba polémique ba te belé ba ko moyeba bango pona biso loka bima ndenge peki shokera bima ka luka ka vina e pour lelo takeshi kurasa wazala ndenga zawana. Na bureau ya Angola vraiment toujours baté bokomi côté musuzu moi c'est lilimbo ya lobby côté musuzu kuna lobby côté lobby siko so to bito s'adresser parce que to yebi bureau tu ça la kati Angola to yebi ba mitu na bango voilà ba leader na bango voilà na makamba faire tozo yebaté mutamzazo le kanandenge na yesuko soki ke to bilelo net nga space 5 na ina s'adresser na bureau ya faire rigola na Angola to s'adresser pas ya nani bon na minute oyo so lingo se dresser toza na masalanga beazo le gania ya ko kende ba poto ko maroya sali ouais ya ko kende ba poto ko maroya pegi jonker azali lito ya mokonzi mutaza na charge mboka mutaza na charge mboka pegi jonker azawana lito ya mokonzi mutaza na charge mboka na beazo le gania ya kenda ka mikili donc beazo akomi fan club bon ayebi deaza ka mutafere mais akomi siko en tête ya bureau ya faire rigoler en Angola petit affaire ouais tant moi na maya zana makambo photo pc makambo na musika Jack Bauer Junior Bendos babi patron zo mongo na nenga banzela te patron zo mongo na capacité mutu patron ça en rapport Jack Bauer merci trop na Jack Bauer na auto salari pour la Peggy Jonker beazo le Ghana da petit affaire nenga Peggy Jonker nenga Peggy Jonker azali petit affaire nenga beazo azali beazo le Ghana place wali bambota trop organisation na bino tozo na ba bureau pe ba comme na ba carte na mona ki yango disons na mona ki ba bureau belé bazaza na ba carte bazaza na ba carte tout oyo omoni ba tutu o bazo sala ba base ba nini idéologie on a besoin pas na biso yango na biso ke to lingi polémique te pourtant on peut que chacun attend combat mutu moko boye lobby wana mutu wana batu ba luka ba faire comprendre yo yango to lingi polémique te to beta musique to ça ba nzembo kitoko to ça ba clip kitoko ouais faire rigoler na génération na ye to ko comparer na nani bon yé pena ana na mutu te to comparer ya na mutu te depuis papa wemba kufa mtatika na charge ya musique wana toza mutu mote to ko comparer ne pour voir na mokonza za nango eza trop recherche partout dans le monde de son makasi
to comparer na mutu te pe azan adversaire te na Congo ya betaka ndule pe ça ba Mathias bien et ça ba Talian bien. Et là on n'y n'aurait pas faire régler parce que zo comme na suka to chité ça ma préférence na so muta kanga mala mutu et apona tina to e balelo Peggy Jonker alingara faire régler pona ni bon Peggy Jonker azaki mutampia ka jour ni ka boroni ka faire régler kataka musique lelo na roma Peggy Jonker libanda pe ba roma ko benga t-shirt ko ma roya basket ko ma roya merci na grand frère pop fait na Julien Mbumba place wali ba mbota trop lancer message pour na ba fan nyon surtout o balingaka faire régler là on peut balingara Peggy Jonker pour na makamnyo so besoin na groupe biso yebite ko révéler biso na Angola ultimement raté parce que les amis sont loin des amis sont monde entier balanda ouais tout ça toujours dans studio to betaka c'était toujours dans studio tout ça ben blindé pour le seul orchestre c'est ça moko etika na kisa c'est ça wana je suis de Nias ni Kabronika Jack set tout ça betaka c'était toujours toi là ba préparation bino mobozelaka boyoka makambo Jésus de Nias alobeke Peggy Jonker bo finga te polémique te photo sur la réalité yango no monique to lingi polémique te nazo ke mexer masana na nenga Grèce laskoni mbunza na nenga Grèce shiki to bango na nenga Paris bega do prince des Amunda ya dadango abana Didier Chombo Petit Jésus Chico Mabelema mais Jires Peugeot général fils kelele yangwana. Voilà donc merci, nous arrivons à la fin de notre émission. Vous allez me sortir ou soit na clôturer dans s'il y a quelque chose on a tout na quitté parfois na zamuto et là au moins on kobakisa bana bafanya Luanda bazela nini to s'attendre na nini na mikolo ezoya. Minute to betara c'était Elvis Fula ma force tranquille. Mutaso minzembo $15,000 nzembo zoya mbala mongo na clip. Na minute opena makambo pena activité à l'aise Elvis Fula masali ba supermarché na ba salon partout faut za la ba evre pour okenda ta place mon sali des ambetons ba to ba leki ba tangi Elvis Fula ma force tranquille na nenga congolais héritier voir ma casquette neto motopamba et maniki ala où est son chivundu mboka na ngoya kokabwana mboka na ngoya kokabwana Peggy Jonker na kosani ka kokufa ya chita déjà kabola ne mboka ya kokabwana polémique te to beta ndule to sa makamba bien esa Peggy Jonker ya afingi mutu te ayeka ko sola ayeko dévoiler ba secret wata za wata o bino bozo luka ka po combattre mutu moko boye tellement ki jaloux na bino bo sa makambo simba to ndima bino. Voilà donc nous arrivons à la fin de notre émission mais qui émission ça plaisir Manuel Kaladeker mon coach pourquoi pas la recycler pourquoi pas la ingénieur Trido Bravo Nzamba ba image pourquoi pas na boss Doudou Mabidi commandant de bord Yavo Maritime ya moi la bouquet pourquoi pas na Santos déjà chef d'entreprise pourquoi pas na Maurice Massamuna dédicace spéciale pour na batnon surtout balinga ka faire rigola Elvis Fulama donc bientôt là bozo chanson naé la dédicace spéciale na groupe Angola Outmor à TV va bila WhatsApp numéro ezaboni ka ba numéro eza na bokende bossa ajouter donc OK ka OK ou enregistrer numéro ou ajouter ingénieur Trido Bravo na groupe nemso ya WhatsApp pour la no romona pour le drama mitakala te oh mutakala mpetel te kula so to si mutakala na yo to robomba to bimisa ngote to sala toujours makambo eza biso to sola makambo tali musique parfois monsieur go le kana na YouTube te moza na grâce ko zongo déjà na kati ya groupe na biso ya Angola Outmor à TV boya to comme to sangala je vous aime tellement beaucoup pour la respect ya sangi na suki yawa